Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nakati ba biloko nzamba tinda kinga, ayebisinga Sierra Mboyo zwa mai, zwa huile d'olive auto priya kanango bande kunyoso tu ba yebi partout ete kamara nango. Ayebisinga zwa huile d'olive pe zwa miel. Nakati ya miel wana nasali bakisi ebele o nzamba talisa kingai. To sali ba anti-poison dans moto azana diabète o libana nangezo simbate mobali o na lingeli susu te donc o deku mobali bo vivre na mobali mais mobali si a dégoûta yo na kata ndaku yo pe moi si o dégoûta mobali na yo et maman Sierra Mboyo nzamba pesa kingai message pe recommandation na ye ya ko sala babiloko on anda pesa kinga kende ngomba pendant 5 jours ya prière ko la recommanda kinga lobi Sierra Mboyo kende na ngomba ya ngenge ondela pendant 5 jours ya prière nzambe na kosembola loboko pe na kokitisa makila oyo sopana kina ngomba ya Golgotha pona kopetola bana na ngai nyoso tu o bazali libanda ya mboka partout dans le monde bozwaki bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. C'est la fête, on est dans la joie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Otwa kabolate oyo nzambe asangisi 1 + 1 égale 1. Moninga bali basepela kakaka liwala mokano na nzambe mobali akotika baboti akofanda na mwasi na ye kosala na ye libala bakokoma eloko moko bakokisi mokano nzambe basali ya bango fami libala ye likambo na nzambe libala ye libala mokano na nzambe mobali akotika baboti akofanda na mwasi na ye kosala na ye libala bakokoma eloko moko bakokisi mokano nzambe basali ya bango fami libala ye likambo na nzambe libala ye sheri ozala wanga Chérie ozala wanga elongo na Yesu olingo libela batefila liboso na ngai miso emona bango te o motema eponi yo moto akofanda na ye namemi yo na famille naleta mpe na éclosion la chair de ma chair mokuwa ya mikuwa nanga eza yo mama eza yo batefila liboso na ngai miso emona bango te o motema eponi yo moto akofanda na ye namemi yo na famille naleta mpe na éclosion la chair de ma chair mokuwa ya mikuwa nanga eza yo mama eza yo Chérie ozala wanga elongo na Yesu olingo nanga lelo ozala wanga elongo na Yesu olingo libela losapieleti lopeta motema etongi na sai lokumu esongela yo mopesi na libala mbola mosaleli ngai
Mbote, vous allez belé beaucoup d'émissions de partout na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité, merci na nyos bosala na Chebiso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Baneko balandi, boyebi ke Chic Mukadi soki à côté likambo, ezali pambate. Merci na confiance bosala ranga. Merci na maman Daniela et Kombolo. Maman na monaki carton bilamba otindaki na moni plus de 1000 bilamba na ebité na olatango ti inane mobimba to nini. Maman pour sala mabe. Nga la sengaki 2 bilamba yo tini carton. Merci mingi nzamba pambola yo. Merci na nyoso ko sala. Merci mingi na batu tout balingaka Chebiso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Baneko balandi, lelo tozana nani toza bongo na maman Siara Mboyo, la prophétesse. Maman Oyo a la fierté ya basi. Momoni maman Oyo a sunga maman veuve. Maman Oyo a mesana ko kaba. Maman Oyo a mesana ko sunga. Maman Oyo ninga ko mona muto a souffrir te. Maman Siara Mboyo. Momona ki l'autre fois kena ikota la bongo ba maman veuve a kaboli plus de 50 pièces ya maputa ezala na noté. A kaboli plus de 50 ma papa na maman ya maman veuve. Et bon, ce qui bon côté abakisi na ba enveloppe likolo et nzamba pambola maman Siara Mboyo. Bandeko balandi na toujours na rythme ya kosunga pe bana nzambe fondation Siara Mboyo, maman Siara Mboyo ezali ona pona kosunga bana bitike pe ba orphelin pe pai to relaxa bino ne ba orphelin ba liaki ba kala mingi te to keno tala bango. Kasi lelo to kolobela ni na maman Siara Mboyo to kolobela bongo ndenge nzamba pesa ki révélation. Bomona ki ndenge ayebisaki ya kekeno tala ba mama veuve tekela bango biloko ya lata et puis ya olia bomona ki mais nzambe ya pesi maman Siara Mboyo lisusu révélation ya kosunga peuple de Dieu na nini kasi baneko balandi a pesi révélation ya kosala miel na bongo to bongo na miel oyo couple belé ba ko kabona ba couple belé ba ko séparation tout le monde bomoni bino moko ne ba orphelin ba kolela papa kabona ina mama ya ona se retrouver na balabala. Papa na maman basala ki maman Siara Mboyo a créé bongo miel oyo ezali poète ko batela libala. Asali miel anti-poison. Asali miel oyo e ko na koloba mingi te baneko balani na ko benga maman Siara Mboyo so ko kota maman Siara Mboyo tozana ye. Et maman Siara yo zala na buka mbali telema boyo. Maman Siara Mboyo na yambio. Merci papa Chic Mukadi nzamba pambola wa pambola pe bandeko nyonso o bazita ya kolanda biso na ngonga oyo. Sangoni maman Siara to monaki yo wuti na ngoma ya mangengenge to moni yo ko sambela nini ni susu mama. Oui, merci papa Chic Mukadi nzamba pambola yo apambola pe na bandeko nyonso bazolanda biso partout bazwami et ezalaki juste kokende ko bondela na l'autre fois na émission to salaki na epsaki onzamba pesaki nga recommandation ya ko prier pendant un mois le 27 février jusqu'à le 27 mars. Alors na katikati temps nazalaki na prière nzamba yaki ko ebisanga lisuka kana kati ya mabondeli Siara Mboyo kota mabondeli pendant 5 jours ya prière et na 5 jours ya prière wana recommandation na ezalaki nini ayebi singa lobi ezana bato ebele o bazana besoin lisungi ezana peuple de Dieu bana nanga ebele o bazana ba difficulté bazana makambo ebele zo tungisa bango lien o ekosala ke yona bango esangisa yona bango bisika bozali to mona ki bande comme so ba témoigner ki partout bazalaki nazalaki na problème mukanda nazalaki na problème ko bota nzamba mama Siara Mboyo asali ngolu pazu mukanda pe aboti donc ba témoignage ezalaki ebele mais nzamba esaki apesinga recommandation na ina pendant 5 jours wana ko bonde la pona ko sala miel pe ko sala huile d'olive ko sala mai pona bato bazana ba diabète makambo ebele muto azana problème ko bota ofandi ba ne belé na kata libala ko bota ezate oyo ozana ba problème oyo eza spirituel bike makambo tango ofandi makambo oyo yanga ezo simba te oyo eza makamba molili nzamba tindaki biso basali na ye po na kati elangana to bikisa bato bazana ba problème bato bazana ba difficulté et na ebisaki nzambe na kobandela yango ndenge nini pe na kosala yango ndenge nini kola ebisaki nga mai eza source ya bomoi ayebisaki na kati ya babiloko nzamba tindaki nga ayebisi nga Siara Mboyo zwa mai zwa huile d'olive auto priaka nango bandeko nyonso tu bayebi partout etekamaka nango ayebisi nga zwa huile d'olive pe zwa miel na kati ya miel wana nasali bakisi ebele o nzamba atalisaki ngai atalisi ngai ezali na problème ya bato baza na problème ya kobota eza na anti-poison ezali na kati o bato baza na problème otamboli pe mingi bakanga esprit na yo quelque part oza libanda ya poto olota kaka oza na kati Afrique
okenda bisika moko bolo taka bisika moko ozalaka kala bakanga esprit na yo et la partie ya miel wana soko saleli yango to pe huile d'olive délivrance na yo na recommandation o nzamba ko pesa biso pona ba prière ke bondela pona e autant de jours bondela ndela na ba prière donc ba directive o nzamba ko pesa biso na ba biloko o yo ko salela lokola miel pe huile d'olive pe mai pona bandeko bazana ba diabète bandeko belé bazana ba problème métali diabète obeli pe mingo koti ba hôpital malade ezo mona na te osali ba régime omeli ba kisi ebele nzamba yaki ko utiliser nga lobi kende pe sunga bana na ngai oyo bazana ba problème oyo ezotungisa bango ba mari de nuit ba femme de nuit ba anti ba tosali ba anti poison dans moto azana diabète o libana na ngezo simba te mobali on alingi lisusu te donc o deku mobali bo vivre na mobali mais mobali si a dégoûta yo na kata ndaku yo pe moi si o dégoûta mobali na yo et maman si arambo yo nzamba pesa kingai message pe recommandation na ye ya kosala babiloko on anda pesa kinga kende ngomba pendant 5 jours ya prière na bonde la pona kozwa procession ya kobikisa bato bazana ba problème bato bazana ba difficulté nde yango to kende kingomba pona ko bonde la kozwa po autorité pona ebele pe bandeko ba mekaki kosalela yango penza basali ngolu pe to bondela kina bango ensemble. Voilà, merci maman Siarambo. On a bandi to kosala une émission oyo ko expliquer en détail kisi moko na moko mosala nango pe pona nino osali yango. Bandeko balandi lelo to koloba mingi te. C'est juste to mona to la na nenge maman Siarambo yo akendaki bongo na mangengenge koluka elongi ya nzambe et puis na koluka elongi ya nzambe nzambe a révélé asele la bino bakisi asali bongo bauti koyoka alobi asali bongo mai huile d'olive pona ko benga na milieu mabe asali AVC pona bato oyo ba belaka ba AVC anti diabète oyo za diabète lolenge nyonso soko mezwi kisi wana omeli aiza kisi mais asali ngo miel mais puis mbane walandi esengeli to meka nano pe to meka parce que esengeli to meka nzambe ya maman Siara Mboyo et papa chic na kati oteka nzambe tanto bande ko bonde na ngomba apesa kingai Jacques 4:14 donc lingi koloba tant natanga ki vexe wana ezaki inspiration oyela kinga na ngomba tant na bande ko prier soki ozali na problème beaucoup tana ba paka ya lingomba donc basali ya nzambe nde bako bonde la pona yo bako ronde yo mafuta bakopakula mafuta nde version kola pesa kinga yango pona ko bonde la pe pona bande ko nyonso o bazana ba problème eza pona yango nde na ningaki na bakisa okina ko mais maman Siarambo yo siko bakisi yango ekoteka mandenge nini po muto azwa yango to pe asomba yango esengeli obondela na obondela ya pona ye liboso et bongo tango obondela sima opesi ekisi boteka ekoteka mana combien na ko bondela pona mutu soki nzamba pesa alakisinga message pona mutu to problème ya ndeko wana na prier pona ye nzamba oyebisanga pona ndeko oyo lokolo prier pona ye continuer ko sa ele prière bo pesa ye produit o nda salela nde na ko yebisa ok na produit oyo na ntango tozo prier ko la talisinga pona problème non to pona likamno parce que mutu mso mona ki azobela eza poison botambolo eza poison mutu etungise mais eza poison te et okipe ko la diabète mutu etungise bato balobi ki eza poison mais tant on rebonde la nzamba talisi biso ke ezali eloko bonde to tungisa mutu ndeko wana to ko prier soki nkola lobi osala huile d'olive osali huile d'olive soki nkola lobi osala mai okosala mai soki nkola lobi pe osala miel parce que na miel esali plus de moins 7 produits o eza wana eza na anti poison na kati eza miel problème etali mari de nuit femme de nuit mobala koki kosala ya mari de nuit moi c'est pas koki kosala pona mobala kosala femme de nuit moi c'est pas koki kosala mari de nuit eza pe na tous les problèmes o donc mon problème nyonso o etali makamba o ezotungisa bomo ya mutu na kati ya miel na kati ya huile d'olive na kati ya nini mutu ozwa solution ba problème na ye. Voilà. Merci maman Siarambo yo. Bandeko balandi na kosenga bino bolanda ndenge ba prière elekaki na mangengenge. Si ma se retrouver pour conclure émission en beauté. Tolanda. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.
été et purifié et bon on a combo na Yesu de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Na rwande mai o na makila na Yesu, na rwande mai o le sang de l'agneau, na rwande mai o le sang de Jésus, na rwande miel o na makila na Yesu. O nyonso to ko utiliser yango tikete ezala délivrance ya maladie ya problème ya moko na moko, tikete elongo la maladie nyonso o ezala ki spirituellement, maladie nyonso o ezala ki ba réclamation ya kata libota, maladie nyonso o ezala ki ba recommandation ya libota, basinga nyonso ya famille o ezala ki ya diabète, o ezala ki ya ba femme de nuit, ya ba mari de nuit, mutu nyonso o azana stérilité, o ezali ba maladie o ezali ya molili, o nyonso to ezali ya monde à ténèbres, nazi autorité à côté les mélanges tant que servant de Dieu au tena kata mokili, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. O yo lo baki à travers mosal na yo, nde na siliko koma na ngomba o pendant 5 jours ya prière o yo recommanda ki à travers mosal na yo si ramboyo zamba lola na lingete muto nyonso komela miel oyo, muto nyonso ko salela mai oyo o béni, muto nyonso ko salela huile d'olive, tikete amona loboko na yo, tikete amona elonga na yo, lokola yo moko o recommanda ki ngai pendant 5 jours na ngomba ya mangengenge, na lingete o sembola loboko na yo à travers biloko oyo, à travers ba produit oyo ya woyo batela ki biso na koya awa bena premier jour kino 5e jour ya lelo. Merci Kolo. Et tant que tu pries qui pone un autre qui pena bande comme tout ça oh bazala qui n'a pas problème au yoza nango mais tant que tu bondeli nzambe a monipe batu oh basala qui yango délivrance et côté na ba moyina bango et kola recommanda ki nga lobi si rambo kende na ngomba ya makeke bondela pendant 5 jours ya prière nzambe na kosembola loboko pe na kokitisa makila oyo sopana ki na ngomba ya Golgotha pona kopetula bana na ngai nyonso to o bazali libanda ya mboka partout dans le monde bozwaki mama Sierra Mboyo ayeli liboso na bino koyebisa yo ndeko ozolandanga nayebi ke obondeli pe mingi, nayebi ke oseme pe mingi, nayebi ke oleli pe mingi na vie na yo ozwi solution moko te mais nzambe oyo kaka lamusaki Sierra Mboyo na kati ya morgue ya Saint Joseph nzambe wana atindi nga lisusu nayebisa yo ozana problème nyonso likambo etali kobota mama Sierra Mboyo na kota libana sokoka kobota te problème etali mukanda makambo oyo yebi eza otali yo moko lobi non makambo eza normal, makambo eza makamba molili nini ya yo ba bloka bomengo ya yo batia yango wapi okenda poto sali 5 ans 20 ans na poto 15 ans mikande ezate nzamba eko sunga biso atindi ba mieli oyo nzamba lobito bondela pona ba mieli oyo eza délivrance eko sala na vie ya bana nzambe tango nzamba pesi recommandation osombi miel na yo, osombi miel na yo zo salela, osombi huile d'olive na yo zo salela, osombi mai na yo zo salela, accompagné na ba prière ndenge nzamba ko pesa biso directive pona problème na yo. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Merci bandeko balandi bomoni bongo ndenge maman Sierra Mboyo akendaki bongo na mangenge ko sambela sema ko sambela nzamba pesi révélation ya ko créer bakisi oyo boko yoka oyo asitaki avant émission na yango esengeli toyeba ete eloko nzamba révéler aibitina maman Sierra Mboyo sikoyo ndenge okendaki lelo yo sali ba produit wana po ete mutazwa yango ekosenga nini. Il numéro maman Sierra Mboyo est affiché. Er nyonso mtoko benga na yambaka de 16h de 7h30 jusqu'à 16h30. Naza musika te naza juste na bongolo circuit mwenza wana. Soko komi wana bengi numéro maman Sierra Mboyo ezali produit nyonso oyo zanango okoya na consultation prophétique to bondeli nzamba talisi biso problème na yo za nini nde na koyebiso ke na problème o nzamba talisi biso photo bondela produit oyo koki ko sala yango eza na inconvénient moko te. Ils ont un inconvénient mon côté problème ignorent ces autres tungisa yo lobi ke biso tozo na kati libota na biso lien rétabli ni nezo bundisa bon moy na bino et baloba ki ke bino bokoki ko bala te ato zui mobali boko bandana mobali na passe ko mona mobali wana ki abali mwasi mususu
omona na kati ya libota na bino maladi nini o bino bokufelaka noko akufaki na maladi ya diabète yango lelo ekomi kolanda bino nyonso de génération singa nini ebundisaka bomoi na bino ata mutu akanya lobi lelo nga na lingi na bimuta bimi abimi lokola mutu ya train na kati ya libota na bino ka ye wana nde bakolanda ye po baboma ye po balia ye déclaration na bino eza nini singa nini oyo ebundisaka bomoi na yo e soki oye oza na problème nyonso ezotungisa yo olobi mama na bondeli pe mingi na leli pe mingi me nzamba mama Sierra Mboyo mekana nzamba mama Sierra Mboyo et directive nzamba opesa ngana yo tokobondela ensemble ndenge nzamba koloba na sala pe na kosala komona makambo nzamba osala na vie na yo. Voilà, merci beaucoup maman Sierra Mboyo. Numéro de téléphone ezali bongo. Oui, numéro de téléphone ezali 09 95 8 48 200 221 numéro na téléphone eza affiché wana mutu nyonso za problème okuta na mama Sierra Mboyo olingi mama Sierra Mboyo zo yamba wapi biro mama Sierra Mboyo ezwami na bongolo sur kimwenza soki okomi wana okobenga numéro na téléphone okoya tokoyamba yo pe tokopesa yo message nini oyo nzamba ya koyebisa biso pona yo produit nini oyo koki kosalela pose a solution ba problème na yo. Voilà, merci maman Sierra Mboyo. Bandeng balandi tokomi bongo na soka émission lelo na pesi bino matondi merci na batutu bazaki scotché kolanda émission lelo merci mingi na ba sponsor na biso maman Sierra Mboyo prophète Ezekiel merci na moto azaki na sima ya caméra akoza biso bilili Jonathan Mukadi na pesi matondi mingi merci na molongo inanga Lidi Mukadi merci na bana nga nyonso na pesi bino mbote bandeng balandi na pesi bongo merci na bino bayebo pesa biso confiance ndé na lobaka oyo chaîne oyo ekokani na yo la chaîne qui vous ressemble merci mingi na maman Sierra kotelenga na munoko maman Daniela Ikombolo na pesi mbote esika ozwami maman na mona carton bilamba plus de 1000 bilamba de mikolo na kosukola bilamba te fin de l'année na ko changer kaka merci beaucoup nzama pambola yo na mainyo soko sala papa Daniela Ikombolo papa Ikombolo na pesi mbote apôtre na pesi mbote depuis Londres nzambe ya pambola bino merci na nyoso boko sala na famille nanga bandengo nanga nyonso ya poto famille Mukadi Jeff Kalombo na pesi mbote tukutani bongo mbala sima pona émission esika bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Shebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekoka